Ezali soni mingi makambo salama na gouvernement na assemblée oyo. Je pense que le parlement ezali sunatina te na mboka oyo il faut pas dissoudre biso. Maman, bino boza ba pandisama. Ezano balobi na lokota falancer la beauté de la démocratie. Beauté à démocratie s'articule que autour il y a deux pôles, majorité na minorité. Bango baza minorité. Eza mabete, ceux qui babimi na bango, bango babimi likambo changer, majorité ndeka ke gagnaka. Ezali soni, un programme d'action en gouvernement ezali eloko osaka na ngote. Mais réaction aux Hollandais, les gouvernements na ngai, naza mamba union sacrée. Bino bomoni ndenge to yambi yango na sengonyos, peut to fandisa on na sengonyos. Ezali eloko il faut que les députés basa la débat pour enrichir le programme d'action. Programme d'action d'abord, il y a le Premier ministre Sam. Ezali programme où a pété makasi. Na sima nyonso tu wana tozwi eloko kaka yoko ya motuya bokabwani na zabolo. Akobunda bitumba kosilisa maeza koleka na est. Donc ezali eloko ya motuya. Ezali programme moko ezali ba indicateur te, chronogramme ezali te, ba chiffre ezali te. Alobi ki akopacifier est ya RDC. Na tango nini, na ba moyen nini. Ya motuya ezali bongo kotia kimia na est. Ezali ba question biso ba député, il faut tout tourner. Mais comment se fait-il on peut couper, interrompre un débat pour faire plaisir à l'Union sacrée? Je suis déçu. Madame, je pense qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale, il faut redissoudre en haut. Likambo ya sécurité est, yango penda likambo esali ete to fandisa ye na bopikiliki nyonso na bolingo nyonso asala musala. C'est la vie des Congolais, c'est la vie des millions de Congolais qu'on prend en jeu. Madame, il faut pas respecter un député national. Na mikolo mikoya bokomona bakopekisa koteka masanga baba awa na l'ouest pona ko compatir na pasa bandeko na biso ba mama bazokufa bazo violer ba ki meza na SDT bongo biso sengo na biso nini ngeza na l'ouest. Il est là pour défendre le peuple congolais. Il y a plus de 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Nakata programme Yassam et monalité. Est un pays a aussi s'habitue bango ngenini mais tokati débat et puis to sepeli na regretter. Oya royiba okuta kamera kuna. Kamera mtakola kisaye. Yoko tisika tala basubaka kuna. Kubwaka papier wate. Tala baka papier za la kuna. Bakokute comme doyen. Oya royiba ba okanga. État de droit. Lelo adie Kokoniangi. Adie Njekuye. Adie Joseph Kabila. Adie Obe Minaku. Bye 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 bye. Bisoto bandi musala. Bongo bayaka kozwaka ba conseil soki na lamuki na tongo bakoko nyangi bayina kisabu dans l'opposition faut kotambola kaba faut kozala kaba kolobaka mingi mingi te soki ba lacrymogène zoya faut kogumbaka mutu moi manteka faut ezalaka zolanda dans l'opposition zala mayele koliaka mingi te pampata soki esili pondu bakolamba pa mwasi fufa kolia lango ezali te dans l'opposition lukelongi ya nzambe sambelaka mingi nzambe batela ngai ata acrymogène ezwinga miso ekufa te. Merci beaucoup chers amis, vous qui êtes partout, vous êtes dans la diaspora congolaise, vous êtes en train de nous suivre sur le www.congofrance.com. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Voilà, dans le cadre de l'actualité, gouvernement Sama Kondé, gouvernement tant cherché au Batbazela Kiango pendant plusieurs temps. Enfin maintenant, Lelo Ezali, programme il y a investiture. En fait, le gouvernement Sama Kondé, Lelo Kolakisa, devant les députés nationaux, membres du gouvernement, différents ministres. Kasi, on a qu'à parler du peuple et c'est tellement énorme, tout le monde. Présence, il y a différents partis politiques, entre autres, Tomoni Yapalou, Tomoni MLC, UDPS,
AFDC, il y a le sénateur Boati Kwebo. Donc en tout cas, l'ambiance est énorme aujourd'hui, sans oublier les militants, la population qui accompagné au bazali ba leader na bango ba pesa qui voit les loba komi ba ministre. Kasi bandeko balandi, je vous signale déjà que nous sommes en direct, il y a Palais du Peuple. Merci. Sans plus tarder, nous allons demander à la réalisation de nous balancer les images. Point de vue de la population, on ne va pas s'arrêter par là. On prendra encore les réactions des députés nationaux, les élus du peuple. Donc, on va réaction et puis réaction, il y a la base qui va accompagner le ministre. Merci beaucoup. Qui demande à la population, poser qui confiance à la population. Mais qu'est-ce qui fait que pour maintenant pour répondre à la responsabilité, pour travailler à la contre, il y a mission et à bateau batina qui mission. Donc c'était juste une interpellation, une appel à la conscience et à la responsabilité. Donc il y a qui a kanya kate, il y a qui a mbongo te, il y a qui a interpellation. D'abord le lorsque va député on va présenter l'investiture. Les alliés une grande déception pour le peuple congolais. Parce que moi ici quand ça les avis, les appels à députés non va continuer présenter. Ne vous en faites pas. Ndako ezali parler du peuple. Les alliés ndako ya peuple. Ceux qui les l'ont par qui répondre à la mission to pesa qui bangote, les alliés une déception et cause une faillite donc on retirer bango pouvoir wana. Parce que simple représentant. Seulement que après avoir se comporté des peuples net okoye ba qu'est-ce que nous allons décider par rapport il y a bateau qui se tindaki. Donc sur le programme il y a Samalukonde non, le problème c'est que le programme il y a Samalukonde et il faut d'abord il faut qu'il jamais marcher à la contre de la population parce que l'union sacrée est allée pour la population. Moi je doute fort que Samalukonde a présenté le programme Moroboye pour répondre à l'attente de la population. Et puis maman journaliste a dit que mon corps. Il fallait jamais avant prestation. Il fallait la rentabilité après avoir presté. Quand on va que oui, il faut tout soutenir, il faut tous en même compatir, mais seulement qu'il faut donner sa chance au gouvernement et au Bima. Parce que ça, c'est la priorité. Ce qui est la priorité, voilà, à ce moment-là, comme bango bazali ba contrôleur ya ba exécutif pourquoi bango bazali na pouvoir ya ko destituer ba exécutif c'est après de ba que voilà bato biso to investir to moni que à répondre à la priorité à peuple parce qu'il y a un peuple qui souffre na pour la république c'est à ce moment-là que to ko za position mususu mais ce n'est pas que au début boye to bana ko za position moko boye pour ils permettre à la république d'avancer. Voilà pourquoi nous la population te lobby non à cette position. Parce qu'on doit d'abord donner la chance à ces gouvernements. C'est après que nous avons la décision aussi. Merci, maman journaliste. Programme OYO, le Premier ministre a présenté, Bako voter sur base, il y a un enrichissement parce que ça programme, il y a gouvernement. En tant que tel, programme à gouvernement, il y a présenté Yango, député, Bako na contribution à Bango, Bako enrichir, n'est-ce pas, programme OYO. Parce que Bango contrôler l'exécution. C'est pourquoi il fallait que le programme. Ce qui est simba baluki na ba contribution na bango ba contribuer na ba monique ko salema ya bien pour la sécurité, pour la sociale, pour la infrastructure. Donc denge ba yeli bango programme olelo ba contribuer nango pour que mboka ekende ezonga na rai boyebi pa wapi kabila bimisi biso. Mboka bandeko ya IDPS bazako sokela wa ete ezali déjà une bonne victoire pour la mboka investiture ya gouvernement oyo. Est-ce qu'il faut chanter victoire on a comme il est temps ya komi kotisa na mofindo on a kolakisa peuple congolais et que peuple d'abord oyo kozala évident na vie ya bakata. Okopekisa bato basepela te parce que à un moment donné bokaki bomonaki na bato bayelaki biso bitumbawa. Bato bauta na AFDEL, bato bauta na RCD, bato bauta na CNDP, bato bauta na M23. Bomonaki bango kobima ke tokozonga wa lisute soki kimi ezongi na ST. Talaka mwana mboka wana. Na bagere nyonso, na ba rebellion nyonso ya zaka liboso. Na komona ili suso aloba ote tokobima wa te tokozonga wa te kaka soki kimi ezongi na Est. Comme si Tshisekedi muto bandaki bitumbango. Yango bakoki ko sepela na bango parce que bakanisa ki elinga ezala moins blocage quelque part. Alors
bakosepela mais na kati musala ya ki intellectuel ekosalema. Premier ministre a présenté le programme na ye, bango bakoya na ba contribution na bango, na ba mituna na bango. Premier ministre qui a Monique est capable de répondre à lelo, à répondre lelo, ce qui a Monique a 48 heures, a kaya mi bongisi, a zongi dans 48 heures pour na koyoka, kopesa ba réponse, ba biano na mituna ba kutuna ye, si mawana nde bako investir ye. Donc on na full nyonso, aye ba fonctionnement ya makam nyonso te lolenge to na ba tu, baza ba nyonsologue na nyonso, ba ye ba ka nyonso. Awa mutuna musala na ye militant na nzela ako soutenir action à gouvernement parlementaire na kati ako réfléchir sur ban eloko nini akoki ko bakisa na programme ya ndeko Jean-Michel Sama Lukonde po mboka eke ilboso. Tuna ya suka ndeko Joël Kadeko Tikayo kende boni misile ko sio mo atako ndeko komona ba député révolutionnaire ko imanasa ko ba ete ba menasa ki investiture mais finalement bazongi on a koya ko ta ba oya itu pe ba bimaki mais finalement ba accepter pour investir. Ce qui comportement on est persisté à la norme est-ce que pour fragiliser l'union sacrée? Bon, oyebi ke toza na classe politique moko ezaka ya kokufa, eza penza tinate. Parce que ata mutu moko akosala politique na mboka na biso avec un idéal. L'idéal c'est quoi? L'idéal se détermine par rapport à ba idéologie au boko défendre. Na boza na ba objectif moko. Par exemple, parti na biso eza parti ya nzete. Donc to ko banda kolona nzete mais awa na ba unitariste, na ba fédéraliste, na ba démocrate, na ba social-démocratie, na ba socialiste, basangana akaka pona conquête ya pouvoir pamba point barre. Et ce qui a zui yango atini mwana na Canada a mené vie ya bourgeoisie, mususu na États-Unis a mené vie ya bourgeoisie, le lenge tomoni ndeko na biso yo ayibi mbongo ya ba enseignant. Donc c'est ça l'idéal d'un politicien congolais. Mais les lobasongi, il faudrait reconnaître une chose, c'est la capacité à persuasion ya chef de l'État mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. O a exposé bango motema ne mobimba. Ayibi si bango que vous continuez à traîner. Or, Nanaza responsable devant le Parlement. Oyaza responsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale, et le Premier ministre. Il y a des gens qui ont insécurité, ils ont ministre à la défense, ils ont ministre à l'intérieur. Ce que vous avez bloqué, moi je suis irresponsable. Alors, aperçoit qui bango, alors si bango va danger concours si on traînait les pas pour ne pas investir ce gouvernement. Et donc, il faut que ça ait l'ongonia, l'olenga convaincre bango. Toyebi ke bako contribuer bako lukaka ba subterfuge mususu toyebi yango parce que ba sepeli lolenge makambo eko baluka na mboka na bisote. Voilà ce que je puis donner comme réponse. Merci, merci mes amis. Voilà, merci. Comme je vous avais bien annoncé tout au début de cette émission, nous avons des militants de différents partis politiques. Ici, vous voyez comment est-ce que nos mamans de Palou, la partie chère de défunt Antoine Tinzenga, qui est décédé paix à son âme. Ici, c'est ma maman la biso à Palou. Bada tellement les Sengo, na kati à Palou, pe ba bibisi ministère. Et bien, là, qui n'ont Palou, ba ken na FCC. Mais aujourd'hui, ma maman la biso baza ya kosepe là, ba bimisi pe ya bango ministre. Awa na kati ya maman la biso ya Palou. Papa mbote papa. Mbote maman. Tozana esengo lelo quand même aussi ministre. Tozana esengo makasi po bato ebele lelo bazana esengo te. Pourquoi? Ministère na bango ekweyi. Alors biso lokola ya biso tikali. Yango na maman tozana esengo makasi. Il faut tobina pe tokumisa nzambe. Bona bato baloba ke Palou ekufa. Bona bato wana bango moko bazomona ke Palou ekufa te maman nanga. Merci beaucoup. Vous avez vu makambo et uti koleka na kati ya mboka na biso. Groupe ya individu elinye boto la pouvoir du peuple. Chef de l'État a eu décision que esengeli gouvernement est à l'investir. Voilà, signalons que c'est l'entrée du président de l'Assemblée nationale. L'entrée du président de l'Assemblée nationale et de vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboundou Akaboun, et le président de l'Assemblée nationale.
Tshisekedi alobaki que le peuple en colère est plus que la bombe atomique. Les loyaux, monde mobimba, va comprendre que les fruits tombent quand il est mûr. Mais devant l'ouragan ou les tempêtes du désert, ni mûr ou n'est pas mûr, ça tombe. Les lots peuple congolais, colère et peuple congolais réfléchir. Dictature mounene à Kabila. Oui, balinga qui bâtit obstacle que ba ministre bako zala investir. Mais avec la diplomatie, la bonne politique du chef de l'État, il a convaincu par dialogue. Ayebisi bango que pouvoir tozo ngo na makilate. To ça l'histoire dans le monde mobimba qu'on déboulonne système de dictature sans tambour battant, sans les armes. Nous peuple tolobi que les changements doivent être imposés. Tozo imposer changement. Balinga te changement il faut salama na mboko. Na mboko yo toza na biloko nyos sauf la volonté politique. Mais toi qu'on soit président pour la première fois. Toi soit président de la République avec la volonté de changer makambo na kati ya mboka. Ndengo tolobi boy. La vision du chef de l'État et continue à moutou ya peuple. Peuple azuyango au détriment de la classe politique. Classe politique na biso o emesana ko yiba mbongo ya l'État. Classe ya politique na biso elingi ko soit clientélisme na misala mwasi bana na ye. Peuple congolais a la valeur te. Mais Fati a lobby que c'est le peuple d'abord. Et c'est le peuple a son valeur na ye. Net lobby boye. Cette fois-ci rien ou jamais. Le peuple congolais, ça c'est une révolution populaire, il y a peuple congolais. Nous nous sommes pris en charge pour se prendre en charge pour défendre la vision du chef de l'État. Jusqu'à tel point, nous allons radiquer Bamiyi Binyonso. Ce que vous avez dit que aux Ananzela, il y a blocage. Il y a que ta place n'est pas à l'extérieur. Ta place est en prison, Nakati Makala. Justice, état de droit. C'est le début de le commencement. Nous avons vu en 2019 que pouvoir aujourd'hui, pour la République démocratique du Congo. Depuis l'indépendance, économie, politique, diplomatie, parce que les discours sanglants, il y a Patrice Emery Lumumba et Bebisaki, relation entre pays et colonisateurs qui sont la Belgique. Mais au fur et à mesure, les multinationales ont pris en otage le peuple congolais. Na koboma peuple congolais, na est bitumbeze silate. Maintenant, Fati aye, bayebisi ke kota na kop. Fati alobi ke na kokota na kop te. Ngai pona ngai il faut bitumbeze sila na est. Ndeba lobi ke soki oboyo kukufa lobi ke même pour donner ma tête, je veux donner ma tête bitumbeze sala na est. Il n'a pas. Le président a promis et il a fait. Il a promis, il n'avait pas le gouvernement, il n'avait pas les moyens de bord. Et pour diriger ces grands pays, pour instaurer l'état de droit, l'intégrité territoriale, il faut avoir la même mise sur la diplomatie, sur la finance et sur la défense. Défense était entre les mains de Kingakati. La finance entre les mains de Kingakati. Les chefs de l'État ne pouvaient rien faire. Vous savez, même pour développer ce pays, il faut avoir une économie forte. Pour développer ce pays, il faut avoir la sécurité. Tout ça concourt avec la finance. Si vous n'avez pas une bonne finance, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Chef de l'État, comme il a choisi un bon entraîneur, et c'est lui qui fait une bonne sélection. Comment sélectionner Congolais 100%. Il n'y a pas un étranger. C'est pourquoi les étrangers, il va infiltrer une institution à Bisso, se peut la quitter. Le peuple congolais même Tshisekedi a lobby a lobby que il y a les ennemis invisibles et les ennemis visibles. Bateau tozo monoy, ndé bateau baza contre développement. Bateau bazo sacrifier vie à peuple congolais ndé boza boye. Ezali ba député, ba sénateur, tala. JF, IGF, Inspection générale de la finance. Ezo bunda pona kokanga ba mi. Sénat, ils ont interpellé. Toyebi chef de l'État. Kaka ndenge tata na yo kufi. Asali 2 ans na morgue au moniete. Toye kokunda ya après 2 ans. Mais le autre pouvoir te le lo Tshisekedi aza toujours na Fenarium na Belgique. Comme kate ko livrer mwana mboka agile alingeti na maboko ya ba dictateur. Parce que vous le savez, ba dictateur baza musikate. Le petit dictateur est plus que Kabila. Kabila ne vaut rien. Kabila c'est un étranger. Mais ba dictateur, ouais ba induire Kabila en erreur. Ce sont ceux qui sont dans les institutions, notamment les députés, notamment les sénateurs, notamment les ministres. Heureusement reconnu. Naïbisa Winoboy, les Loy, Eliezer, l'un de vous,
journalistes, Molière et consorts, a réclamé que on est révolutionnaire, Kabila. Mais c'est faux, archi faux. C'est dans ce hémicycle ici que moi, Matière, j'ai porté les banderoles comme un député pour investir trois juges de la Cour constitutionnelle. Chef de l'État, tant qui va député, plus de 300 députés, Baboyaki, qui ont assisté chef de l'État pour instaurer l'état de droit. Bangonyo surtout, Bakendaki, na Kingakati. Aujourd'hui, de quelle magie ces députés-là peuvent se prévaloir que Bazali va révolutionnaire. Les révolutionnaires, c'est le peuple congolais. Les révolutionnaires, ce sont les combattants de l'UDPS. Merci, merci. La présence de ministres, les Warions sont, Bazola ça déjà entré dans Bango, Bazali déjà Kokota, c'est de l'ambiance totale à Wanakati à Palais du Peuple. Voilà. Ainsi signalant que l'ambiance est énorme ici au Palais du Peuple, la population qui a accompagné le ministre à la Bango, le ministre et Wario ont déjà continué à faire la plénière. Donc, comme on a présence à la population, nous avons accompagné l'élu du peuple. Oh, l'élu, le peuple congolais, la vérité et la sincérité. Donc, comme on a dit, merci beaucoup. L'ambiance est énorme ici. Voilà, ça continue. Comment est-ce que Bakobina, comment est-ce que Bakobina, voilà. Merci. Sénateur, Excellence, Alobaka Boé, Abipona Tuapa, Ekotomwama, Ekokende Liboso. Vraiment, souci na ye yango ezoko kisama. Na makambo ya alaka biso,
déjà tolandi ye ntina lifo bon vraiment président excellence topesi ye bonne chance mpona parlement oyo tshwapanda esimbi yango province nyonso ekotelema. Merci papa journaliste tosepeli kofélicité ministre na biso sénateur Girwando na miniti oyo twana palais du peuple national lelo lendi nasepeli ka sénateur ndenge alobaka na biso ke tshwapa lelo songa naza liboso tshwapa ekelenga na te lelo akomi na mosindo ya monene asunga biso abosana biso te place papa sénateur Girwando avandi ministre topesi ye bamerci bonne journée na ye. Honorable Ados Ndombasi mbote na yo lelo ezali investiture le premier ministre a présenté biso réaction na bino ezali bakongolo bakanga bandako ba retenir nous par rapport à ça ezali soni mingi makambo esalama na gouvernement na assemblée oyo. Je pense que le parlement ezali suna tina te na mboka oyo il faut pas dissoudre biso ezali soni un programme d'action en gouvernement ezali eloko osaka nango te ezali eloko il faut tikela ba député basala débat pour enrichir le programme d'action. Programme d'action d'abord, il y a le Premier ministre Sam. Et ça, le programme où a pété Makasi. Et ça, le programme où il y a un indicateur, chronogramme exalté, chiffre exalté. Alors, il y a pacifié Est, il y a RDC. Natang nini, n'a moyen nini. Et ça, la question, sur les députés, il faut tout tourner. Mais comment se fait-il, on peut couper, interrompre un débat pour faire plaisir à l'Union sacrée? Je suis déçu. Madame, je pense qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale, il faut redissoudre. C'est la vie des Congolais, c'est la vie des millions de Congolais qu'on prend en jeu. Madame, il ne faut pas respecter un député national. Il est là pour défendre le peuple congolais. Il y a plus de 20 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Nakata programme, il y a Sam et monalité. Est un pays, à aussi s'habituer Nengelini. Mais tu as un débat. Et puis tu as payé. On a regretté. Honorable Mbotenayo, merci beaucoup. Honorable Tomoni Lelo, les premiers ministres, ont présenté les membres du gouvernement. Ils sont élus du peuple. Quelle réaction n'a bien été par rapport au nouveau gouvernement? Mais réaction aux Alandais, les gouvernements n'ont pas été sacré. Bino bomoni ndenge to yambi yango na sengonyos, peut to fandisa on sengonyos. Réaction à mon nez, les alliés tenaient le côté français. C'est enfin aujourd'hui nous avons obtenu la rupture. Rupture, Potobanda, Makambia Sika, Kobimisa Congo na Libungu Tulu. Et Kotala Boni Boni Toko Tongamboka, na Lolenge Mususu. Kona Baeba Banda Kina Biso, Batonga Kimboka te, Baeki Bazabolo. Baeki Pena, Nanenge Balobaka, na le côté français, la philosophie de la destruction. La philosophie à construction. Nous allons construire quoi? La nation. Nous allons construire quoi? L'État-nation. Nous n'allons pas construire l'État-autorité morale comme l'ont fait Bandeko Nabiso. Biso de Tonga, État-autorité morale. Nous avons ici Matondo, na Premier ministre. Nous avons ici Matondo na Mokonzamboka, Félix Chilombo. Oh, le loyo, na sima nyonso tuana, tozue loko kaka yoko ya motuya, Bokabwani, na Zabolo. Banda Botongi Congo. Honorable Kasinangambu, il y a des députés Baïla Mouka, le honorable Ados Ndombasi, honorable Charlotte Massiala, Baron Baza, elles sont insatisfaits par rapport à ce qui s'est passé dans la plénière. Au Baron Baza qui faut s'attendre à l'intérieur de la population. Mon idée est Bimi dans le cadre honorable. Maman, Bino Boza Bapanzi Sama. Ils ont balobi dans le côté français la beauté de la démocratie. Beauté de la démocratie s'articule que autour il y a deux pôles, majorité et minorité. Bango baza minorité, et ça m'a bête. Ceux qui babimi na bango, bon babimi di kambo changer, majorité n'est qu'à gagnaka. C'est ça les principes. Il y a démocratie. Babimi ba moni que les kambo wana se pesi bango te, mais biso majorité to moni était et sengi to bikisa ba imboka. Mboko ezana kati ya libubu. Mboko ezala ki lisusu te. Tokobiki samboka kaka na maye tozali kosala awa mingi kofandisa gouvernement tosali bongo 4 mois ya mbote gouvernement fandi na bango na baebabimi na biso tozana susi kaka moko kopesa lotiliki la population kopesa molia la population babika bakende l'hôpital bana batanga nzela ezala yango wana bango babimi balingi gouvernement ezala te tozala bebongo
ezali point de vue basengi badissoudre parlement parce que makambo malonga te kosalama na kati ya yo kotunanga mituna ya bato tunanga mituna ya Congo kotunanga mutuna ya Dondo Mbasi nalobi tuna ngai mituna ya Congo wana baza baindividu nga na kolobela qui pose le problème du Congo pas des individus le Congo d'abord nga na bunda bituma baindividu te eloko ya motuya na simbi ya makasi lelo yo Congo ekoti na zunguluki bayimboka bakokufa yango mpe mosala ningi kosala komobilize bato ya l'ouest bayeba ete kuna bato bazokufa ntango nyonso bato bazokufa na est a bato bazomela bazobina bazosepela lokola mboka ezalaki nango na kimia eloko nakangi ntango premier ministre alobi ete akobunda bitumba ya kosilisa ma eza koleka na est donc ezali eloko ya motuya likambo ya motuya mpena na gouvernement oyo ezali likambo ya sécurité na est bamama bazokufa bazoviole bazovole est ezwa kimia Beni Bunya Ituri est mobimba le grand l'est soki est eza na ndungu Congo eza te Congo eza nzoto soki liboko moko eza na mikakatano nzoto mobimba ekomi na mikakatano mais loko na kangi na programme na ya motuya ezali bongo kotia kimia na est pamba te kuna soki kimia ezali te ndenge balobi na lokota français les attributs de la souveraineté tango toza nango te ça veut dire que Congo ezali te soki nungu eza na est tolobaka te Congo ezali maintenant là nous avons pris l'option de mobiliser l'ouest de manière rationnelle qu'à chaque fois qu'il se passe des choses à l'est du pays biso à l'ouest toza na mawa toyeba te baza kuna baza bandeko na biso likambo ya sécurité est yango penda likambo esali ete tofandisa ye na bopikiliki nyonso na bolingo nyonso asala mosala oyo akoyiba wakuta kamere kuna kamere mutu akolakisa ye yo kotisika tala basubaka kuna kobwaka papier wa te tala baka papier ezalaka kuna bakokute comme doyen oyo akoyiba bakokanga ye état de droit te oyibi bakangi yo tozotala bango ya 6 mois soki bakangi yo kuna kobenge kamere te ya kamere po alakisa yo ndenge nini bavivaka na prison oyibi bakangi yo. Oui, les programmes est réaliste, il y a des bonnes intentions, pas si cas que ça pas tes alités, mais nous allons mobiliser les recettes. Mais likambo tout y a un programme wana oyo sikonga na beti maboko pe na ndimi programme wana leka eza likambo se yongo likambo est kuna moite tango bako bomba batu na est biso na l'ouest tozo mela masanga tozo bina tozo sepela te eza ya malamu te. C'est l'option que j'ai pu prendre, mobiliser l'ouest par rapport à la cause sécuritaire à l'est du pays. Na mikolo mikoya bokomona bakopekisa koteka masanga baba awa na l'ouest pona ko compatir na pasa bandeko na biso ba mama bazokufa bazovioler ba kimeza na est bongo biso sengo na biso nini na l'ouest. L'objectif que le Congo soit uni. Congo eza lokola nzoto soki liboko moko eza la maladie nzoto mbeko maladie lokola est eza na nungunu biso pe awa tokoza na kimia te mais tango na moni na programme na ye abeti sete na likambo ya sécurité na est mwana mobali yo nzamba tie maboko to tie pe maboko donc ça malukonde peut compter sur l'union sacrée peut compter sur Daniel Safou peut compter n'est-ce pas sur la vie de Kinshasa où nous allons mobiliser les gens autour de lui pour na azalana problème ité et ko benda bendae pambate le lezam ko tokabwami na ba diable ils avaient l'esprit diablotin OK basa souté ba ke musika lelo tande na tie muni mabele tande tu ba panzani na mpepe nous avons enfin obtenu et le rotolukaka bitumba to bunda tozwa rupture na Kabila to kabona libela ya bossa na biso biso to bossa na ye mokolangwe bandile. Enfin nous commençons notre régime et sengi na biso za na bopikiriki toza na bolingo biso na biso toza na bwanya mayele to simbana koto simbi fachi koto simbi sama to kendo boso to tonga Congo pambate to Congo eza na kati ya libulu mission liboso ya fachi mission liboso ya union sacrée mission liboso ya sama mission liboso ya Daniel Safou to bimisa Congo na libulu
esika Koko Niangi atikaki yango, esika Nzekui atikaki yango, esika Matata po ya mobi mondire mo sango mobo ya to bimisa ya libulu zola na ngai to benda Congo ebimi libanda tozana libulu penda balobi na lokota français. Le Congo se retrouve dans un fond sans fond. To boire ba câble to biso boko to kita to matanango to bimisi yango tozana bolingo ya Congo tozala penza na bolingo ya Congo na moni bolingo yango le L'union sacrée, c'est l'avenir de ce pays. L'union sacrée, c'est la possibilité, n'est-ce pas, de construire l'État-nation. Yango wana. Donc, les lots, adieu Koko Niangi, adieu Nzekuye, adieu Joseph Kabila, adieu Obe Minaku, bye bye, bye bye, bye bye, bisoto bandi musala. Bongo, bayaka kozwaka ba conseil. Soki na lamuki na tongo ba Koko Niangi bayina kisabu dans l'opposition faut kotambola kaba faut kozala kaba kolobaka mingi mikiti soki ba lacrymogène zoya faut kogumba ka mutu moi manteka faut zalaka zolanda dans l'opposition zala maele koliaka mingi te kwa mpata soki sili pondu ba kolambe pa mwasi fufa kolia lango ezalité dans l'opposition lukelongi ya nzambe sambelaka mingi nzambe batela ngai ata lacrymogène ezwinga mise kufa te ozolanda fo baya nazosala bango mwa livre à sika comment se comporter quand vous êtes dans l'opposition. Geneviève dans l'opposition lolendo ezala mingi te malembe koloba mingi te calme kolinga te bakanela yo ntango ozoya marche kozalaka na katikati te fo ozalaka pembeni mpo soki oyindi okimi mbala moko muni ba technique na opesa bango faut baya ba séminaire bandozala bengi Geneviève Koko Niangi Obe Minaku bo fanda wana na opposition kolata kitoko mingi te ba kanzo yibi la te lamba moko une semaine kaka yango po peuple okela ko mawo na opposition ko gangela mingi présidenté pour na ba service ezali ya ner de bien ba ko enlever yo na opposition ou attaquer président Moukié au sale peut-être au commissaire talaka neti Koko Nianga la muna tongo fati béton to sale mabete donc faut bailler ba makambo wana na opposition faut ça la calme tango sombisa ka loso yeba ninga relier lango kwa nezana balongo na huile et comme mafuta balongo na huile na opposition kolinga misunité faut ça na économie moi pondu moi ndakala olie na yo mukoleleki kotambolaka tambolaka mingi mingi te oti musala oye na ndako ozotala bana na yo opposition yango wana na opposition kozala lolendo te ozolana ntango ozotambola keba bakota bordi bakotindika yo koye na terrasse faut tambola la mayele. Voilà les notions élémentaires qui peuvent caractériser un opposant surtout bango baesika mambo bayebi mingi te ozolana na opposition kolinga basebele te onokoya na mwasi ya muta pouvoir ok na opposition tongo oza na misa ozosenga nzamba bate na yo pamba te likambu yo koti eza likambu ya pasi tala biso toumi na opposition mokolo alio eza mokolo esengo na kundoli so Etienne Tshisekedi wa mulu wanda obisa biso bana bozala calme lobi bokozwa pouvoir yango tozwi yango bye bye Kabila bye 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 adieu tokomona na soute pour 2023 tokobambola lisusu. Par rapport à l'urgence, parce que vous savez, nous sommes la représentation nationale, c'est nous qui avons la température du pays. Et je vous dis que nous venons de rentrer dans cette session et nous étions à la base, nous avons écouté nos électeurs. En tout cas, je vous dirais que tout semble aux arrêts. Alors, nous avons trouvé qu'il fallait vraiment précipiter les choses pour ne pas attendre trop de formalités non plus. Et nous avons passé comme ça pour investir les gouvernements sans toutefois attendre d'autres formalités intermédiaires non plus. Alors nous avons fait ça pour répondre
aux préoccupations vraiment de nos bases et surtout de donner la possibilité au gouvernement d'entrer en fonction afin de donner à notre peuple ce dont tu l'attends de ce gouvernement. Oui, je commence d'abord par la correction. Moi, je suis de Ensemble pour la République. Je suis député de l'AMK. Bon, les problèmes de la dissolution de l'Assemblée nationale, bon, c'est conditionnel. Hein, si les chefs de l'État trouvent que c'est possible de dissoudre l'Assemblée nationale, une façon pour lui de trouver la solution au problème du peuple, mais ça ne peut que nous réjouir. Parce que l'objectif pour nous, c'est de donner vraiment à notre peuple donc ses attentes. Quel message pouvez-vous, conseil pouvez-vous au nouveau ministre? Oui, je sais que les ministres, le Premier ministre savent bien comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir. C'est parce que nous avons fait partir le premier gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi, et que nous les avons pris pour le remplacer en lieu et place de l'ancien gouvernement. Alors, nous n'attendons que la réalisation des attentes du peuple. Au cas contraire, nous avons le droit de revenir encore sur ce afin de solliciter un autre gouvernement qui pourra répondre aux attentes du peuple. Merci beaucoup. Honorable. Bonsoir. Bonsoir. Honorable, vous venez d'investir le gouvernement Sama Lukonde. Quelle réaction portez-vous par rapport à cette investiture du gouvernement Sama Lukonde? Et selon vous, est-ce que les gouvernements ou les acteurs mis en exergue dans ces gouvernements, est-ce qu'ils seront capables de relever les défis? Parce qu'il y a un sérieux problème sécuritaire au niveau de l'Est du pays. Oui, mais le sentiment est normal. Nous sommes en retard. Il fallait un gouvernement. C'est pourquoi on n'a pas fait beaucoup d'exercices. On leur a dit d'aller travailler. On n'a pas besoin de beaucoup de questions parce que ce qu'on pourrait dire ou aussi gérer, ça pourrait peut-être retarder les choses. Qu'ils aillent d'abord avec leur propre vision pour qu'on ne dise pas qu'il y a blocage, il y a des cales, il y a des démons, il y a des ceci, non. Qu'ils fassent le travail dans toute leur sérénité, selon leur bon vouloir. Et qu'on observe, parce que tout ce que nous avons besoin, c'est d'avoir un sourire à donner au peuple congolais. C'est tout. Et qu'est-ce que vous avez retenu selon vous à l'allocution du Premier ministre dans son programme? Qu'est-ce que vous avez vraiment retenu en dehors de la question de l'insécurité à l'Est du pays? Non, c'est ce que je vous dis, le programme est là, nous l'avons lu, j'ai reçu le programme 48 heures avant, j'ai pénétré le programme, il a parlé de la sécurité. Bon, c'est dit déjà entendu, seulement j'aurais lui souhaiter, au lieu de parler de la lutte contre la corruption, que ce soit la lutte contre l'impunité. Au lieu de parler par exemple de l'indépendance de la justice, comme vous le savez, les magistrats du siège comme des parquets, il est toujours un échelon soumis à son hiérarchie, donc à sa haute hiérarchie. Donc il est difficile que les magistrats, que la justice soit indépendante. Plutôt parler de l'indépendance, plutôt parler de rendre la justice efficace, c'est-à-dire forte, crédible, respectable et sécurisante. Là, je peux croire. Mais toutefois, peut-être on parle le même langage. Voyons voir, donnons-les la chance de faire mieux. On va voir ce que
c'est ça que ça va donner. Le Premier ministre a parlé sur l'état de guerre, l'état de siège. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous ne voyez pas que le Premier ministre veut minutieusement ou contrairement violer la Constitution? Il n'a pas violé la Constitution. Attention, il faut se rappeler à tout moment que c'est un ingénieur. La force ne reconnaît que la force. Hein? D'abord, c'est un ingénieur. La force ne reconnaît que la force. Il n'a pas violé la Constitution. C'est qu'il faut savoir que la première des choses à étudier, les circonstances qui créent des morts des commandants. Vous savez que Mamadou Ndala a mené la guerre jusqu'à la victoire. Il a été assassiné. Le général Baouma aussi a repoussé les rebelles plus loin. Il a été assassiné. Ce qui nous importe, c'est d'avoir tracé, comment tracer les circonstances qui causent des morts aux commandants de ces sites-là. Déclarer la guerre dans une partie de la République, c'est constitutionnel. Donc, il ne faut pas tergiverser là-dessus. Merci beaucoup. C'est moi qui voulais.